mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino nalobaka na bino likambo eza ya contrat tosigna tozali kaka awa na Bruxelles na kati ya mboka Belgique bipai tobengamaki mpona kosala mosala oyo etali la République parce que la République nous invite partout ezala mpona kotombola kosala promotion ya bacongolais c'est la République ezala mpona kotalisa bino makambo ya mboka c'est la République yango nazali kopesa merci na bandeko na ngai ya Oslo po tokendaki kaka kotambola te tokutanaki quand même avec quelques officiels oyo bakosoccupe na makambo Afrique et que structure wana ezali implanté na Congo te tosengi bango pour que ezala wana lobi ezalaki opesi mbwa boyi na stade Tata Raphaël le cardinal Mosengo Passigna oyo administrateur abima selon ba élection oyo ba organisaka à travers le professeur Jean Bélé ay lobi na ba jeune alobi bino bilenge soki botelemi l'église catholique vous accompagnera botelema parce qu'à venir ya mboka na bino eza na maboko na bino. Voilà le message que nous avons besoin. Tokotia la bino moke boyoka cardinal Mosengo Passigna wana eza ba papa na biso soki otali bakola kaka biso malembe. Ça c'est d'un côté. De l'autre côté, tozana batu misusu bako bimaka lokola ba jeune mais batata mibimba bako bimaka ridicule. Bako konyangi. Musala na bango eza koteka kospolier biloko tout ya leta. Yena ndeko na ye wana bazalaka lokola ba nini ba mapasa bateka côté ya Tingabwa bateka parti wana biso tozaki na mboka te tozongi to beta tangwa ti ba broja lume ya Dumalegi abroger barete na bango mibale alobi eza barete ya miyibi lume aza juriste atali boy basanza yango bisika ya kobongisela train bisika ya kosala makambo susu bango bakende koteka parce que bazana lokoso ya mbongo balingi batonga omoni biloko misusu ya komonela tata wana olongo soki kalima soki kailo oye na Kinshasa bon natanga na Japon ngo bisika utanga yango comme tous les gens surtout ceux qui sont proches du peuple de bango bazaka ba professeur ba musu ba chef de travaux musu bazaki ko finga ngaya azokomelanga tala ninga zawana moi je suis chef de travaux na lobby monsieur le chef de travaux fabriqué par le PPRD tous les canaux télévision tout ça là na yo débat obimisa mayela ngwa ki chef de travaux bokomona kalate tokozongi sabino na ba D6 diplôme d'état otanga malamte revient lelo bande konanga yango wana ba lobby mabele wana yangwele o je kokomulu bazali ko pirger kuna to bundela yango to lobby mais finalement tozana mboka mopaya okotala quelque part là ba dotika ba moi espace banini tozana mboka munde ce qui est à la carambele partout awa basi batongi awa donc ezo finana lokola batu bazana ba camp ya concentration oyo batu ba vivant na tango ya Hitler ezo sala pasi donc pona ko faire passer makambo na lobby ntena ko peso kopo moni to teka ki assez toteki ya sekeichi totalisi bango bakangi batu na biso basala ki combien de jours ba libérer bango to stadi boy totaki biloko ekosila si les lobino bato umela salani lelo soki régime Kabila Bokei qu'est-ce que vous allez laisser à la République menga na lobaka na bino comme d'habitude bo somba bo tonga ekotika laka ba société na ba bureau ya ba chef de quartier bande konanga dossier mususu na linga kitoko ka ko réfléchir biso na bino. Parce qu'il faut tout réfléchir, pamba zambo cannabis. On ne peut pas être le cola bateau au bazara kaka distrait, attends ceux qui vous en ont d'akunabi. Tomoni baké na pona kobanda ba travaux, y a port en eau profonde na banana. Un bon projet. Maswa ekobanda koya wana minene ya kabakata mais na kati ya projet wana bande konangai DP Old oyo baye na projet na bango parce que baza batu bauti Émirats Arabes baye wana na kati mbongo il faut ba sala misala wana 350 millions de dollars
Mais projet Waneza il y a 30 ans, avec une possibilité à prolonger pendant 20 ans, 50 ans au total. Mais mbongo angweza mbongo ya kopesa cash boite, et mbongo ya kopesa ndambu pendant 2 ans. Mais bande konanga il faut total. Pour etongami. Masua e bandi koya. Mais tangu masua e bandi koya, bako créer une entreprise oyo ko banda ko gérer port wan. Makambu na lobaka na bino makambu côté Gare Centrale. Turque mol abim ayena projet na ye eye ko bima Africa Mall. Mais na kati sur le même projet quand ndenge ba signaka. Bakolo société wana bako banda ko zwa 70%. Na kati ya poro tozo betela maboko. Biso ba congolais nyonso tozo zwaka 30%. Mais nazo mituna pour que to meka ko réfléchir parce que to yaka na ba moi réflexion. Qui est le plus grand bénéficiaire de ces ports? Mokolo 30%, to oyo azana 70%. Nde mutuna ifoto tunana. Mokolo eloko sikoyo. Eza oyo azana 70%, 70%. To eza oyo azana 30%. Pona nini ba contrat na biso ezala ka biso Congo 30%. Biso Congo 30. Boko kende bozwi ba paya 70%. Tozali kosunga mboka to tozali koteka mboka. Na minute wana makambo ko salema ba Congolais ba sopane pa Kagame. Tala diaspora ndenge ba kebele. Ba msoba utaki Kinshasa ba keko kutana kuna ipa Kagame ba ko luka pouvoir bande konanga. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous faisons? Tous êtes conscients? Boke ko sopana kuna. Ba ye ba pesi bino James Kabarebe. Balobi bon James zo allez bokende bo solola na bango ko kenda zo kende ko solola na bango ma tokende pa na ngai bon il semblerait que ya yango abala congolaise alobi mo ngana ko solola na binote botika la ko solola na ndeko na bino. Vous voyez à quel niveau makambo zo salim. Mais tangu bino bozo kende butu j'avais annoncé ngaitam na lobi lelo bazo tate na kati ya diaspora Kagame akutana na un groupe d'individus na ba mususu qui sont en connivence na Kinshasa. Voilà, bake bakutani na Paul Kagame balongwe bake pa Museveni le pouvoir bokei ko lukango na voix oyo bozali ko bundela. Qui se bat réellement pour mon pays? Pendant que l'histoire est en train de s'écrire. Ata soki bo sali makambu na butu. Ata soki bo kangami na ba château. Ça va nous arriver. Ça va nous arriver. Mais tangu histoire e koko mama, bankoko na yo bakolobaka bakotanga kayo nini? Ke koko na biso aza parmi ba oyo ba brada mboka na ye. Mon pays ne souffre pas, mais c'est son peuple qui souffre. Nazamu tunawuta ne kolo moko balobaka ke mwana kobela mabele kobela tokotika mwana kufa tolobela mabele parce que soki mabele kufi tokobota mususu te mais mwana ko kufa tokozongisa misusu. Voilà place tozali o mutuna mutusi siko ifami tuna ayeba. Il est au service de qui? Ba contrat, Gare Centrale, bo vanda calme, ndenge bo vandi ndenge bo bossa kama kam. Gare wane kokende. Turque Mall, Afrique Mall. Allez, pourcentage, 30% pour la République, 70% pour Nabapaye. Nous aidons la République. Les lots, il y a port à nos profondes et à banane. Tobeti mbunda to sepeli to leli vienanga to leli ango fort vienanga José Makila Soumanda alobi ke baza satisfait sulutani oyo mokolo oyo aza PDG ya eloko wangu alobi a sepeli ndenge a élargir eloko wana mais vienanga José Makila Soumanda alobi ke a sepeli makasi parce que makambo eleki mala vienanga o sepeli makasi parce que le Congo a gagné
ou bien c'est parce que vous avez gagné. Bien en José Makila. Il y a un autre tour. Au CPL parce que le Congo a gagné, ou bien Bino a gagné. Namboka Moupaye Bisika Toaliawa, servir la République, c'est un sacrifice. Yiba na yo muntu particulier, baby sana yo loko muntu particulier, mais ceux qui ont métier ko yiba l'État, au comment on va tout nyo surtout ba côté les melayo. Quand est-ce que mon pays deviendra ainsi? Alors que ba tout wana bazokam, ba vivaka wana mboka poto. Et belé pe na bango ba diaspora. Mais biso tozandengo wana, tokosala ndenge nini? Bakoko nyangi bako sala loi mais ya lelo ekangami ye na mungongo ya koko nyangi ya mbala oyo parce que bawangani ye balobima osala kabaku ya yo lelo eliki. Ce Congo là mérite l'honneur. Ce Congo là azana ba digne fils o tozo kutana ka bisika nyonso tokei to la kisabino ba médecin mabe to la kisabino ba pharmacien mabe to la kisibino ba tuna ba garage ba ona ba restaurant ba bazo sala biloko na mboka libanda soki bato bakanisa ke ba congolais bazaka ba wayamba eza lokuta parce que bato mayele bazawana na lobana binoke réacteur nucléaire parmi bato basalango Jean Beli professeur wa mais kokuta effacé toye awa tokuta nina mwasi moko asalikisi ya suki awa na Bruxelles mindele na batu mwindu bako somba yango c'est la fierté de ce pays là. Et les autres comment on ndenge bato bako récupérer makambo yango nazaki ko tuna bango na lobi kimpaka Tshisekedi soit bino makasi et comme un sujet moko ya koloba quand ndenge tozo mona sko débat elongwe kuna ale komi na ba photo à un moment donné longwa qui komi na basi oyo abala masinini oyo finalement c'est ça la République. Les autres kimpaka ya Tshisekedi wana babosana yango ndenge babosana ye lokola ba Congolais on oublie tout tozota la problème ya Russie Timanga mwana mobali wana azokoma likayabu azokoma Thompson azawa sa famille ba menace epai na bipai et ko salema sa femme va rester sur la natte comme la maman Marthe yango na tuna kibino mois de mars yango tozokende na souka on était fiers. Ya komema ba tout même oyo balongola bilamba to memi bango aux États-Unis ba kende ko représenter la femme congolaise mon pays yanga mboka bazo inaugurer ba toilette bazo bega bato boya botala bazo soni moko nazo comprendre te so kezani donc bourgmestre aya la type fest aye akati ça c'est mon pays la République les autres nous sommes distraits. Muto kosa lelo kwa zate. Bakobenga bino babengi ba jeune wana mosengo akobenga na éveil patriotique. Bakobenga bino bapesi mo mbongo wale. Bokende boke kosala désordre. Côté ya bato makasi oya Kianza tout ça. Ba manifestation nyonso bazaki kosala te parce que moi 10 000 francs ezaki koya. Bapesi bato makasi quelques bato makasi 10 000 francs et puis bango bakom yozo kende wapi marche tika na yo kufa pamba bawelela makamu na bango bazo welela makamu na bango te bazo wele tala d'abord ndengo zolo ba ndebo mutu aloba bawelela makamu na bango et tali biso ba politicien donc ezali ko poser problème bande konanga. Voilà là où il fallait que tokoka ko réfléchir. Puis de pes kalamingité le 28 débat contradictoire parmi les candidats, entre les candidats, Félix Tshisekedi, David Mouké, Paul Tshilumbu, Bazaba combien habité. Bakosa le débat contradictoire, Moukambia eu des pes Yassika Kobima. Bien que jusqu'aujourd'hui, à Bruxelles, Bissika Nazari, Tshisekedi n'a condamné. Le jugement est à la pété. Mais nous oublions rapidement Franck Diongo, Azakuna, Mouyambo, Azakuna. Je koko yo na ba condamné ameki ko kende na appel total à ceux qui ba ko changer makambu na ye mais entre temps ba rein ezali ko boucher ya mi ba le ceux qui est boucher moi na mobali wana kei parce Kingabwa au mata okita c'est ce monsieur là qui a fait un effort pour que Kingabwa yeba ndenge ba vwemba pe ba sale effort pour que Kasangulu yeba ba Delice Sanga ba sale effort pour que Louise yeba
ezalaka nango. Bandeko na ngai totiela bino mo extrait ya Mosengo Passigna bolanda. Génération Mosengo. enseigne à être responsable, à prendre nos responsabilités devant l'histoire. Jeunes de Kinshasa, Shalom. Shalom Lisusu. Shalom. Jeunes de Kinshasa, l'avenir du pays est entre vos mains.
Certes, l'avenir du pays vous appartient. Vous avez le droit de reprocher aux aînés et aux hommes politiques d'avoir sacrifié votre génération. Vous avez raison de reprocher aux politiciens et à la classe dirigeante de notre pays d'avoir échoué. Mais qu'entendez-vous faire pour redresser la barre? Le pays a besoin, dans les secteurs de la vie politique, économique, sociale, culturelle, religieuse. Êtes-vous prêt à prendre en main les destinées de la nation et à assumer les responsabilités? Qu'entendez-vous faire? Que de jeunes universitaires brillants et capables préfèrent rester en Europe ou en Amérique pour y attendre que d'autres remettent le pays sur les rails afin qu'ils viennent ensuite cueillir les fruits des peines et des sacrifices, des risques et de la sueur des autres. Dans un autre ordre d'idées, combien de jeunes font des enfants dont ils abandonnent la charge aux parents? Ok, madame, hein? Combien de jeunes font des enfants dont ils abandonnent la charge aux parents? Que des jeunes beaux et forts restent à la maison attendant qu'un autre leur trouve un emploi. Jeunes de Kinshasa, le présent et l'avenir du pays sont à vous. Ayez de fortes convictions personnelles. Ne soyez pas comme des moutons qui suivent bêtement les autres. Par peur du qu'en dira-t-on, mettez la main à la charrue et ne regardez pas en arrière, nous dit Luc 9, 62. Mettez la main à la machette et à la boue, à la houe, que l'on vous voit, que l'on voit le travail que vous faites pour que le Congo ne soit plus dans cette situation de misère. L'Église est prête à vous y aider et à vous y préparer. Si vous êtes prêts à prendre en charge votre vie, la vie des autres,
et les destinées de la nation. Puisse le Seigneur, par l'intercession de Marie, Mère de Jésus et notre Mère, bénir votre courage et votre engagement, qu'il accomplisse tous vos vœux, comme dit le psaume 26. Qu'il vous comble de joie et de paix, avec ma bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà bande konanga na tela kabino pe na préféra kako tela bino extrait lisusu moko ya Pierre Lumbi. Ceux qui ont moni tata wana même bato bazo fingaye azolo bama ya miso zo kita que je n'ai plus besoin du pouvoir ya kokoma nani ministre premier ministre biso tozakuna te tozo bunda ndepo na bino bana na biso botika la bien ya ona lobaki na bino après année ya mbutu mbutu. Identification. Opération Kangamou. Yango moni bazo Kangamou. Ochi balanga yi de fidèle. Ali Kangamou yibi. Bazo Kangama ka moko. Yango na lobaka pe na batu. Soki na babengo biloko akolia te koloba te kinga na lia kati. Coup de chapeau encore une fois de plus à cardinal Mosengo Passignan. Il restera à jamais gravé dans l'histoire de mon pays qui est en train de se créer. Félicitations à Nekonanga, Jancy, responsable et agence d'IFM Service. Lelo, en dehors, il y a le fait que Ezakuna, na bongolo numéro 21, kuna na commune à Kalamu, pembeni kota Kimbangu. Mais, en Allemagne, ceux qui ont l'union tinda biloko na yoko tinda facilement, bafongoli na Danemark, bafongoli na bamwamboka ebele pona kosunga bande konai. Mais na conseil ka toujours ba congolais bosimban. Bino peso ki ba peso confiance, il ne faut pas abuser ya confiance. Ndebo tokinda. Merci bande konanga na bande ko yanga, il fallait ki tobeta moi masolo wana avant que to meme la bino ba information mususu. Au moins il y a une semaine, lelo na ituri muto akufite parce que kuna ekoma ki abattoir, mais ce n'est pas le cas na Irengeti. Bato bako kufa se kokufa. Yango je ne cesse de compatir na bande konanga tout ya est. Bande konanga ya Fizi Baraka, bino bande konanga bozana Kiwanza, bande konanga bozana Nyiragongo, bande konanga bozana Salam Mabila. Bino tout botika la connecté. Kala mingi te tozo zonga Congo, tozo zonga Kinshasa. Merci beaucoup. Encore une fois de plus na bande konanga ya Oslo. Tokutana ki tobeti masolo ba mituna nyonso tunami ba réponse nyonso pe bimi. Aba yango. Merci na yo Maurice Premier, Mama Tina, Papa Constant, Papa Guy. Merci na ba Congolais de. Tokutani kalate bokoyoka entretien na biso na ba Congolais debout ya Norvège. Toujours sur votre compte utile. Merci. Tout à l'heure Naki.